Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour la grande famille de Mama BBC, Mpoï TV, bonjour Nabino, bonsoir, ici que les Bino, partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner, et que ça vraiment biso bien, makasi mingi. Voilà. Et zanga wabino, Mama BBC, Mpoï TV. Voilà, la famille, la grande famille, famille Libota, shalom. Bampoïchou, shalom Nabino, bonjour. Bakoko ya Poutine, Bojali. Voilà, je vous aime, beau oumela. Voilà. Beau aimer, beau partager, beaucoup de talent solo là, parce que événement Zaka Moko, il y a le 29. Famille Libota, Nao Lobango, et puis Nazo répété, Yango. Événement zakaka vraiment moko na bolingo ya Nzambe. Na bolingo ya Nzambe, événement zakaka moko ya le 29 mars 2029. Oyo eza 7 ans. Il y a Belleville TV Production. Tout le monde m'a camboisé sur les réseaux sociaux. Depuis après samedi, où ils ont 5 ans, il y a un voisin, 5e anniversaire, il y a un voisin, où ils ont première fois ba fêter anniversaire na bango. Après 5 ans, il y a existence, il y a chaîne na bango. À vrai dire, la grande famille na solo la mutema pembe, il y a tous à la bateau. Na solo vraiment na mutema pembe, moko pe na mawana pasi na mutema. Sur les réseaux sociaux, ou bien encore dans le monde des réseaux, il y a des artistes et nabiso. Tu as dit que non hypocrisie est makasi. Tu as dit que non bakan et koma et belé. Tu as dit que non nangam nabiso ba communicateur, ba communicatrice, ba chronifoiti, ba chronimama. Tu as dit que non biso pe tozana bakan. Mais na bakika nabiso, ezana ba misusu pe bazoe ba ko travailler, misusu pe bazoe ba ko travailler te. Il n'est pas dit que non, ce qui peut-être nga maman BBC kanangai na pona kan ya nani ya famille Libota, ce qui peut-être na moni quand ya peut-être ya maman Loketo nazana masasi na obomate. Peut-être na lobake non bitumbeza loyal. Mais bango na ngamu na bango ba ozwa bitumbango eza loyalité. Alors ekendika ndenge ezokende wana. Pas ces années, la grande famille événement za moko na lo bango na pasi na mawa. Eza pasi pe na mawa. Ya komona to mona ki tombola star. Toyoka ki tombola star. To mona ki place oyo famille Libota et ça la ki campagne pour déstabiliser tombola star te. To mona ki place oyo famille Libota. Bon, excusez-moi, na la lunette, na salle au moins une affaire, il y a 31 heures du temps, na la lunette, c'était na mon, na aucun des bannières. Parce que moi, je mets toujours les lunettes, voilà. Voilà, ok. Et voilà. Tout le monde qui place au famille Libota, to téléma qui te net, ya tabiso ba maman BBC, to yaki to bandi ko lobela pona. Tombola star, boy, tout ça la campagne de déstabilisation te. Ezaki marque, ezaki sens, ou encore ezaki inspiration, ou encore ezaki idée, na bango, ya kolobakeno, ya kotombola star, ya organisation, ya peut-être, ya ko fêter 5 ans anniversaire, ya chaîne na bango.
Mais ça passe pe mawa. Et ça buzoba. Et là qui ça trouble mental ya batu. Lorsqu'on dit organisation eza nini? Bandeko, na organisation, tout mon organisation, il y a fête, il y a anniversaire, il y a mariage, il y a peut-être il y a baby shower, il y a kobo telengi, il y a événement, bah presque il y a événement, il y a sokolo pakala na okikoloba. Donc événement songolo pakala, donc c'est-à-dire que nos organisations nyon sokaka. Mais lorsque bomo na batu basali organisation na bango basilisi organisation na bango bomona ki passe obaya ki ko déstabiliser binote bo silisi bino moko na organisation na bino boya kopesa kasi ata batu compte rendu ou encore bino moko boya peut-être kopesa commentaire ya bino na bino ya keno organisation na biso elekaki boye kendaki boye mataki boye soko pakalaka ndenge ezalaka bosali yango te. Dommage. Boyande kobimisa robe. Donc rapport et organisation ya fête na bino. Tant fête na bino esili, rapport o boye komemela batu eza kobimisa robe ya mama na bino na peut-être voisine mususu o boyo kanaka na ete bozu robe na ye o ya lataki na ye boye na bozu robe na ye bo mamiki wana. Des rapports au memeli batu. Est-ce que robe ya Poutine eza na rapport na organisation na bino na fête na bino to solo la pembe? Bande koto za la kabatu to réfléchissaka. To za la kabatu to réfléchissaka. Événement eza moko ya le 29. Bande ko événement eza moko. Je sais que non, tout ce que Babiloko nyonso na bolingo sala wana eza pona kolongola biso na encore pona kokotisa biso na distraction. Bokotisa biso na distraction te. Mais il fallait nde boyoka soni ya événement na bino ndenge lekaki. Boya kopesa batu rapport ya organisation na bino. Après tombola star. Après organisation na bino. Est-ce que vous réussirez qui to vous réussirez quitter? Parce que moi personnellement, ceux qui n'a pas fait sa rapport, il y a on a monaki et ça qui échec. Si qu'on a échec wana, boya ko ambrier batute. Boya ko ambrier batute, ya ko bimisa robe moko boye oyo batu ceux qui za robe ya batu ba najaka nango, ceux qui ya ba nageur, boya ko ambrier nango batute o bazo préparer événement ya le 29. Ceux qui bozaki batu moko boye bozana mbriema na mitu na binote bonne bo réussir événement wana. Comment se fait-il que no bino bo bimisa caché bo bimisa soki nani mbongo soki ya 150 000 bo kene ko fêter place moko ya restaurant moko boye o ezo peser na monta o bo bimisa kité. Mais quand même toza bana mikete. Toza bana mikete? Nga mama BBC bomoni organisation il y a le 29. Après le 29, nga mama BBC na oya. Tant on a oya, tout ce qui va se passer, toya to loba. Bande koe, événement il y a le 29. Boso baba billet. Événement il y a le 29. Bosa la boy. Événement il y a le 29. Bosa la ba réservation. Événement il y a le 29. Ba star ba ozala. Événement il y a le 29. Ba nani, ba invité surprise ba kozala. Et puis ndenge boza wana boza sans ignorer ou encore ndenge boza wana bozo Coca-Cola la te bozo pema te parce que bozo banga boyebi par force à belle vie. Mais ce que bolingo yako bolingo ko ambrier batu bozu robe bo des rapport boye ko pesa batu te après fête bo pesa batu rapport bien bo pesa batu rapport bien après fête na bino ya 5 ans bo fongola téléphone bo sala émission bo benga batu ba benga. Bande ko na tombola star mbongo ebimaki combien ebimaki bo siko place o memaki batu est-ce que zaki place normale ya ko mema star na bino parce que na montant o bola kisaki batu wana na place bo memaki star na bino ezo bala na te
Mais bino boye botomboli bobimisi robe botie wana bozu robe ya Poutine botie wana. Est-ce que eza na rapport na 5 ans na bino? Est-ce que eza na rapport na 5 ans na bino? Babengi organisation elobi nini na organisation? Est-ce que robe ya Poutine nde yaki na eza na impact na kati ya organisation na bino? Bozela na la kisabino eloko moko o elekaki na organisation na bino o bolingo lubango te. Robe ya Poutine eza na impact eza na nani na bino te na ezaki na nani na organisation na bino te. Botala wana bitumbele kaki bitumbezaki na kati ya salle bomoni ndeko mwasi ndenge azobenga boya e baobunda bozela na ozongisela bino lisusu. Ndeko mwasi azobelela boya bazobunda bana mibali nde babanda kobunda botala kuna bomoni flèche bomoni na teli bino bato babanda kobunda banani babanda kobunda ezalaki 2 personnes ba cameraman mibale cameraman ya Vincent Toulouse na cameraman ya Aisha Okoko nde babanda kobunda bino sikoyo bokoki te koya kopesa bato rapport ya organisation na bino ndenge elekaki. Bomoni ndenge ezalaka fête na bino ezaki fête moko to lobaka no ezaki préparation ezaki organisation ya Tombola Star. Après il fallait bosala débat moko il fallait bosala émission moko boye peut-être ya téléphone ouvert ya kolobaka no to sala rapport ya événement na biso ndenge lekaki et ndenge lekaki boye bato bakobenga est-ce que événement na biso lekaki ezalaki na réussite to ezalaki na réussite te. Ce que ezalaki na réussite te c'est-à-dire que no place ezalaki na mabe bolimbisa pona prochainement to kobongisa parce que ezalaki pe mbala liboso. Mais ngane na moneli bino boza batu moko boye ondre bo vivaka na zamba kanenge bo vivaka na normal boye na vie normale na bino na ba comportement to mona na bino ndeka bongo bino pe bo continuer ka ba vie na bino ata na deuxième anniversaire na bino bo ko fêter bo zalaka boye na bitumba boza batu moko bozanga kimia. Est-ce que boki ko imaginer fête na bino moko ni voisin moko azalaki nini ezalaki kuna bino moko na bino moko mais boya kopesa batu rapport boya ko bimisa robe ya Poutine bo bimisi na robe ya nini boye bisangai bo bandili boma to ezaka bozaka normal boye bisana nunga. Est-ce que robe ya Poutine eza na rapport na organisation na bino? Est-ce que robe ya Poutine eza na rapport na fête na bino? To solo la kaka nanu to solo kana ta normal. Bandeko toza na filme na biso tozotala tellement na ye na bandika mbala moko ngai oyo toza na filme na biso tozotala na Bellevue télévision na titre ya Pot tozotala to bandeki yango lobi premier épisode lelo totala deuxième épisode bandeko bomoni déjà ba artiste ou encore ba acteur ba comédienne ou baza na kati filme na biso ya Pot. Déjà tomoni image de ça monné tu moi kokoso mais bon comprendre que non ba oyo ba filma qui encore technique eza ba oyo ba o bazaki na technique eza ba oyo bazo filmer ba filmer auto tala mikolo nyonso touté. Alors bolimbisi na ngambo wana voilà toza pe na filme na biso tozotala ma sœur na Candy Star toyebi déjà que non na Candy Star ba film ezo kota eza na série française. Ba série autota kuneza ba série ya français to bandota ba film ya français na Candy Star. Voilà. La grande famille boko tato solo là. Est-ce que ça a des sens? Événement zaka moko ya le 29. Yango na osenga la famille Libota na bolingwa nzambe. Na bolingwa nzambe nazo supplier bino bokota na distraction yo te s'il vous plaît. Ata Poutine alati robe ya 2 euros, ata Poutine alati robe ya 1 euro, elle reste Poutine parce que ezo nazo yebate. Lorsque Poutine alati robe à 2 euros, maman bino alati robe à 2000 euros, ezala 10 000 euros. Mais Poutine a zana senae, pourquoi bozo tchaeka? Nde place on ngana zo ezolekelanga makasi. Mutu azola ta robe ya 2 euros. Na mutu azola ta robe ya 2000 euros.
Mais bozangi kimia bozo chaka kamutu ya robe à 2 € ka. Dis jamais vu. Dis jamais vu. Franchement, dis jamais vu. Namona te na vie nanga depuis namona te. Comment se fait-il que non mutu azola ta robe azola ta bilamba ba 2 milliards mais makabasaki ba $3,000 ba $4,000 ala ta kabasaki ba $3,000 ceux qui ba 3,000 kaka ba prix nyonso bino bochaka wana na mutu ala ta kabasa pas tout ceux qui ba $5 ezala ya $2 ezala te à 0.5 mais azangi sabino kimia bochaka yeka bomona te que non boza na trouble mental. Franchement, vous avez un trouble mental. Franchement, vous avez un trouble mental. Franchement, vous avez un trouble mental. Boya kopé sabatu compte rendu à fêti. Bo resira kito bo resira kité. Parce que ngana oki koloba ke non événement nyonso ezanga ka moi défaut mon côté ou encore moi erreur ezanga te. Ata biso atende te obelela le 29 mais to yebi ke non na le 29 wana ate to ko betango. Ate erreur amuke ko zanga mais to yebi ke non et ko lobisa et puis ba porte belé ko fungo me la Poutine na sima wana. Siko bo ambriye biso te. Pona nini boza mitema mabe. Tombola Star, est-ce que vous mona keta maman Esther a fongoli peut-être à ta life kuno bien sala ta émission lobi ke non kuna ba o sala Tombola Star a sali neti ko déstabiliser bino ou encore bo mona ki maman BBC même pas. Donc tolobaki ke non to tiki la bino makamuna bino bo sala. Ce que biso pe toza na problème na biso ya le 29 awate. Le 29 awa tozana événement na biso ya munene oyo kotika la historique et histoire na monde ya art. Je crois bozo mona ba artiste o ba ozala wana za Linda a ozala Mama Kalunga a ozala Mama Marie-Jeanne Bololé a ozala wana Marina Laba a kozala wana tonton na biso Patrick akozala wana Kenny akozala wana Davina akozala wana Tega akozala wana tonton d'Acosta na biso akozala wana Yemoko Poutine de l'écriture akozala wana Nikita akozala wana Aida akozala noko décor aza pinzambi wana Vini akozala wana Mama Ani akozala wana Gibi Ombongo na yebi penza te noko décor aza wapi noko décor nanga zate noko décor nanga na bosani noko décor ba décor bolimbisaka noko décor peza noko décor aza bolimbisa nga so bomoni photo na été aza ye peza number 1 ekutu na chie ekutu na profil na statut nanga ye muta nyokola kikutu Naomi na film na biso to dai kotala bozolanda la grande famille. Maintenant la grande famille to solo la pembe. Babegi organisation, oui, bon organiser le konabino na kimia. Après organisation na bino. Le barake no ba impression, ba to ba pesa ba impression, bien bino moko bo sala débat ou bien bo lobe la organisation na bino. Mais boya ko bimisi la biso kabaka ta ya likambo bo bimisi robe koto. Est-ce que ça a voir? Robe ya Poutine e ko sala nini na organisation na bino? Na ye moko ata ye moko mama loketo na bino, mama loketo na ido landaka nga. Na yebi penzo landaka nga. Na yokaki okuto lobaki keno ko buka loketo na feti wana na yokaki lobi keno bochela nga na ko buka loketo na nzembo soki ya Aminata bomoni kuna nga na zwa kombo ya mama loketo.
Tant bolobaka kino na pese kombo mama loketo na finga ngana bizwa kombo kunae boyokaki ye moko te na fete alobi nini alobi ke non na kobuka loketo na ngana na nzembo Aminata na kofongola piste na ngana na kobuka loketo na nzembo Aminata boyoki kuna ngana zwa kombo siko na yo moko penza oki kopekisa batu na yo te olobake non siko robe ya Poutine elandi nini na fete na yo na eza na rapport nini na organisation ya fete na bino na obo échouaki pour être vrai bo échouaki soki bino bo échouaki bo kanisa te ke non ya le 29 ko échouer ya le 29 ko échouer te 100% tolobaka eza nzambe mais oh ya le 29 to ko tchangwa ta 90% à 95%. Je vous assure. Parce que 100% c'est Nzambe. 100% to lobango est Nzambe. Mais oh ya biso to chata 95%. To réussir. Et ba to ba okota. Parce que campagne bino bolingo sala na ya déstabilisation. Na oye bisa bino bo sala campagne ya déstabilisation te. Boke nango pe na cadre ya promotion. Parce que lorsque bino boya na campagne de déstabilisation mama BBC pe akoya ko répondre bino ya koloba ke no o bino bo sala eza déstabilisation muté mama be na ko belela bo bi déjà mama BBC voix ala na ngoti voilà nga déjà zara déjà ya vibraka déjà so yoka temba mo yoka o banga pe o comprendre pe mba moko bo le kate bo le 29 bo déstabiliser mutu te bo yoka lanu soni bo tala ka bolingo bo bana ko déstabiliser na robe est-ce que boza présent ba trouble mental ya soki pe botali robe ya robe ya soki nga mama BBC na bina bimina longwa penza ke no ki fanatisme na longwa penza pe ki famille libota je préfère cette robe là au Poutine à l'attaque et bimisa qui est grande dame bon mona kite mama na bino bima ki on dirait moi na moko boye a o misala on dirait moi na mukembo on dirait nini tala na nina tanga bakombo mususu oyo awa wanga yoyo what is the time now? Hey, we still have time. Okay. Bonjour de la grande famille. Bon, aimez vous partager. Famille Libota. Problème est awa, c'est juste beau focus. S'il vous plaît, na bolingo nzambe. S'il vous plaît, tozana nous le 21 février. Tito koma le 29. Basali makita, basali réunion. Ya keno ba osala campagne de déstabilisation, campagne ya keno ba longola biso na nani, ba kotisa biso da distraction pour l'événement na biso ya le 29. Mais nga mama BBC na sina la kibino na lobi, butu lokola moi, bolembanga te. Et ça on dirait na obetaka bino fimbo chaque jour, ta le 29, ta le 29, ta le 29, ta le 29, ta le 29. To ki ba yenga pe na ye. Le 29 ta parce que ba olekate. Na ba stati na bino, na ba profil na bino, na ba stati na bino partout na ba plateforme na bino. Événement zaka moko na showbiz o ezaya le 7e anniversaire il y a Bellevue TV production eza na showbiz. Bino moko déjà bo monaki. Mère akenaki déjà koluka audience et pas première ministre et pas ministre ya culture et art a monanaki na ye déjà on a ko signer parce que ezalaka bongo akenaki ko o balobaka keno aluka ba norme nyonso bino bolaki batu keno o fete koza na salle ezaki na salle te ezaki na restaurant. Si on a un restaurant, tu sais bien que nos restaurants ont une piste. Si on a un soi-disant invité spécial, quand place à vendre qui wana débat ba oke ko binisa ye. Si on oke ko binisa ye, boza ata na charisme ya ko binisa. Tala si ko bina. On dirait boza na ring.
bobo sani keno eza na restaurant charisme. Sko bokoki kolobango te. Donc vous vous êtes emporté na ba comportement na bino na ya zamba. Bokoki kopesa commentaire moko ya bien te sur fête na bino. Na moni place o bopesi commentaire te. Commentaire o bo memeli batu eza ya robe. Est-ce que bino nde yo boza wana? Boza sir penza que non na la robe là ono boye koma mika batu wana bosa ilango commentaire. C'est-à-dire que non organisation na bino eloko ya malonga bo mona kana ezaka ka robe. Récite ou encore échec les qui wana bo monité. Bino récite ezane kaka robe. C'est malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux pour na bino. Hein? Si ko robe a Poutine elandi nini kuna na organisation na bino. Robe a Poutine elandi nini na salle na bino. Robe a Poutine elandi nini na 5 ans na bino. Robe a Poutine elandi nini pa na bino. Et puis robe à Poutine, il y a la tête de robe na air na kaka ya keno auti na nani na auti soki wapi na hey Nzambe. Et c'est une occasion à faire tite. Oh, il y a la tête qui robe wana. Et c'est une occasion à faire tite. Est-ce que robe à Poutine est un rapport na makambu na bino? Est-ce que robe à Poutine est un rapport na makambu na bino? Pour la nini bozo linga koya kolobisa batu makambu o il fallait pas baloba. La grande famille, vous aimez vous partager. Aimez partager, hein. Zabela Gaye. Wow, famille Bota. Oh yeah, famille Bota. Oh yeah, famille Bota peso qui ne kosa la recherche ya robe kuna. Bino bo sakane. Botika batu ba fada ki, mais bino bo kasi ke no bino nde bo sakana ba recherche. Bino ne bo yobi kosa la recherche. Vous allez voir que la guerre oyo eza ba guerre moko boye eza nango na eza na mutu na makolo te. Omoni masolo ya babilamba oyo eza ba biloko moko boye eza na niveau te. Boko tane na kaji boko mela batu ba filmer. Botika kwa mbriye batu na makambo boye nango ya makambo ya bilamba. Elamba mususu muntu mususu azelaka elamba amoni elamba eza na 2000 €. Ayebi ke non mundela kitisaka. Mundela tiaka 30% ya solde. Mundela tiaka 30% ya off. 40%, 60%, voire même 70% ya off. Yango na baki obimisela bino pe ya mama na bino yango wana ko soki 370, soki 300, soki 320 combien. Bon moi siko ke non, on n'a pas ce temps. On n'a pas ce temps. Et ça un rapport mon côté na musala oyo ye mama na bino azo sala. Lobaka parce que ya za muto babiloko wana tala siko. Tango bino bo kanisa ke no boza ba yanke. Et ça na batu mususu baza ba yanke baleki bino. Bino bo kanisa boza ba yanke nzoka boza na bino ba yanke te ba yanke koleka bino baza. Siko bo tala kuna to okendi. Eveneme zaka moko. Belvé TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez bon na showbiz le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Er yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter
7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo mutotu ningai droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo zwabiye, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Pe Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo. Donc ba peuple moko toxique oko comprendre te. Donc les abakwiti boza ba peuple moko toxique na niveau moko pas comme possible. Bon leki 5 ans na bino y anniversaire bo fêté. Bo pesa ba compte rendu. Bande ko bomoni biso après le 29 to kozwata 1 mois mobimba nga mama BBC na bandolo belaka le 29 wana na bandolo belaka cérémonie wana. Na bandolo belango kaka. Na bandolo belango kaka ezate ke no ya ko bwakila na bandolo belaka récite nango. Non, on va faire la récite. Ceux qui ont place moko mbebe zala qui n'ont pas mère prochainement place oyo talakaka. Et non pas bino bosali eloko moko boye après et comme oh robe. Est-ce que robe ez un impact awa? Ez un sens. Donc boza va peuple moko boto oye batena mama na bino moko bino nyonso boza kaka ndenge moko bino nyonso. Ya wana ifale kaka keno bitumba pe le kaka na kati wana molimo wana ezalaki kaka elandaki pe kaka bitumba yango wana tala kuna ndenge muzo boya bazo bunda ba bomana boya boya botala kuna bitumba boya batu bazo bunda boya molimo ba peuple moko toxique. Tout ça ezola kisaki bomoto na bino ifale kaka esuka kaka ndenge esuka ifale kaka bitumba za la place wana. Il fallait kaka. Si ko na kati wana ya Bellevue za nini? Roba Bellevue elandi nini na kati wana? Organisation. C'est quoi l'organisation? Organisation, balobi organisation. C'est quoi d'abord l'organisation? Toke pa inoto zonga. Botuna na bino moko organisation na bino est-ce que bo réussira qui na organisation Nde question o bino bolingi botuna na ntango bo sala ba banani bo sala ba émission parce que na ba émission na biso to salaka moko pe bango wana ne baza na ba star ngo to lobelaka o to yaka ko défendre moko pe ba boka ka coup d'œil ba ozangisa ko boka coup d'œil ba talaka batalaka moko pe bakolokota pe ya bien otolobit otolobaka pe ya bien balokota kapeti sikoyo bino bosolola na organisation o bino bosalaki ya soi-disant tombola star eza likambo ya robe te est-ce que robe nde tineki keno bobunda kuna robe mutu elobaki keno batu mibale na ba cameraman mibale na babunda robe mutu elobaki keno bozo esusu salite bokende ko se retrouver na restaurant robe mutu etindeki keno ndenge eza wana restaurant eza na salle eza na piste te bokozala kaka place okotelema place okolia wana nde place okobinela bino boyebaki te keno eza restaurant bobabinaka te bavandaka place moko wana restaurant batu boke komema place bobandi kobina kozanga soni na ba fille wana ba travaillaka na kati ya restaurant botane ba bandeki kokamwa bino tellement bozalaki trop agité on dirait bomoni on dirait que non na oyeba te ndenge bozalaki agité on dirait boyeba te ke nzambe na bomoi na mona nanga batu toxique loko abino te boke ko tourner restaurant batu loko bar
Pourquoi boîte? Parce que boyeba ki te tonta bokene ko futa kino boya ka lo fulu lu vunu ya ko la kisaba tu monter à 150 mais place à ko kende ko bina boyeba ki te keno boko bina. Boke ko zoko boke ko louer place à o boko bina te ezanga piste. Fallait bon louer à tap nan Pullman. Fallait bon louer Pullman. C'est malheureux, hein? Franchement, c'est malheureux pour vous. C'est vraiment malheureux. Malheureux pour vous. Bah, peuple moko toxique dit jamais vu. La grande famille bo aimé bo partager événement zakaka moko toza na film na biso tozo tala na Bellevue télévision. Na Bellevue télévision toza na film na biso moko tozo tala. Événement zaka moko la grande famille poto bavarder belete famille Libota bampoichou. Événement zaka moko il y a le 29 mars 7e anniversaire artiste na biso ba ozala ba invité surprise ba kozala, c'est-à-dire que ça événement moko boye à ne pas rater. Bolimbisa photo ya noko na biso décor ezate je crois na bosana kiango tellement ezaki na forme mususu wana et alors bolimbisa vraiment noko dako na biso azawana tonton de tonton. Alors événement zaka moko ya le 29 tous à la focus famille Libota tous à la vraiment focus na ebi que non le 29 faisait vraiment na no musika Tokyo lo encore un mois et tokomona ya komona tokoyoka ya koyoka bakokosa ya kokosa bakoya koloba ya koloba bakobimisa ya kobimisa. Alors tous à la fort ou encore forte ya koloba ke non mato ito boucher yango et ya edenda ata ba biso ba mama bébé c'est tokoya mais tokoye baka ke non toza na likamu na biso moko ya le 29 focus toujours le 29 parce que le 29 il faut showbiz wana etunda sold out yango tozo senga la bandeko nyonso oyo baza na diaspora oyebi ke oza na ndeko na Congo oza na Brazzaville soko kokatisa mai katisa yaka kota na événement oza ne pas manquer oza na diaspora oza na famille sombela bango ba billet oza na ndeko te ba musungana oza na ndeko te oza na bandeko na orphelinat pardon ba orphelin baza ba veuve baza oya makasi baza sombela bango nzamba koyeba ka ndenge ya kopambola yo sombela bango ata mibale misato bo sombela bango ba billet bakene kokota ekosala bien tant tozo sala yango te o ya koloba ke non tozo sala concurrence na mutu non to sala concurrence na mutu te eloko ya liboso pe il faut tolongola yango na mutu to sala concurrence na mutu te parce que ezana bato mosusu basali makambo na concurrence bomoni kuna ndenge bake kobunda boke bosala makambo na concurrence boke kobunda boke kosala kolata ba soirée moko boye soki ya ndenge nini babiloko moko ba make-up moko boye soki ya ndenge nini 7e anniversaire oyo ezalaka nango ke non anniversaire chaque année to fetaka Bellevue TV a fetaka c'est-à-dire que non ya sikeza te ya sikeza kaka parce que non to ke nango na showbiz to memi yango world nde ya sika siko ndenge to memi yango world il faut siko place ba memi yango na showbiz eza déjà soki na 500 places il faut bato bakota $10 VIP $30. Alors bato bako soutenir bato bako support événement oyo eza biso famille Libota biso ne to ko soutenir famille Libota biso ne to ko soutenir événement oyo biso oto mi bengi famille Libota biso oto lobi to lingaka Bellevue biso oto lobi ngai spona Bellevue na kokufa ngai Bellevue ngai sans Bellevue na ba commentaire ne botondela kanga na ba commentaire ndenge bo bengela kanga na ngina mona siko bolingo wana na événement oyo
Ah oui, hein, là vraiment, na oyo sabino ya solo, hein. Tous a ba hypocrite, hein. Tous a ba hypocrite. Bino batona bobenga kanga mama BBC yango Belvia sala bango nini. Mama BBC nga nazolia te. Mama BBC za nini yango mwana bato sala bango nini. Événement yango ya ko soutenir ye. Pona sima réussite ya événement oyo akozwa kia. Alors, na événement oyo bandeko na obeta cité. Soutien eza na prière, soutien eza financièrement, soutien eza physiquement, soutien eza moralement, soutien eza na bandenge nyonso bandeko. Prière ezanga te. Prière ezanga te. Botala kaka eloko kaya muke robe ya Poutine esali nini? Robe esali nini? Na organisation na bango robe ya Poutine esali nini? Bandeko. Peuple moko toxique pas comme possible. Bref, ba oyo bobenga nga ba oyo botondela nga la ba commentaire ba oyo bolelaka lelaka mama BBC yango Poutine asali nini nzambe na ngai yango Poutine bakoboma ete nzambe na nga hey! Poutine azosala événement moko eza événement moko historique kotikala na Congo esalema te. Aosala ngo pona yete, aosala ngo pona biso famille Libota, pona communauté, pona Congo, pona RDC. To soutenir. Ba o ba ko soutenir ezaka na Congo te diaspora ta boza libanda, boko soutenir ngo de loin. Je crois to yokani. Na lobi déjà que no tokoyoka ya ebele na minute oyo. Ba komemela biso distraction. Ba bandi déjà na robe. Ba komemela biso distraction sans pour autant ko réfléchir à ta seconde ya koloba que non lorsque bango babana ko sala organisation na bango ya 5 ans to sala ki ata même pas déstabilisation campagne de déstabilisation to sala la ki bango te mais tala bango o ba osala biso mais je sais que non justice ya nzambe za mais biso ba mama BBC to koya to loba na biso ka vérité ya bo moto na bango sala sans ça ki bo moto na bango sala bo sala ki na bino awa est-ce que biso to sala ki campagne de déstabilisation siko nini siko na biso botika biso parce que biso ndako to sala ngo pe pona concurrence te et puis ezo sala eloko moko boye eza ko honorer pe ba artiste eza ko honorer ba artiste eza fierté pe ya ba artiste nyonso mais na pourquoi pas ya to soutenir biso nyonso. Allez-y comprendre. Vous partagez l'émission Oyo, vous partagez massivement, vous aimez yango et ça la bien. Je vous aime la grande famille. Lelo vers 16h30 il y a Kinshasa, 17h il pas en Afrique du Sud. Film Nabiso il y a deuxième épisode, il y a film Nabiso il y a porte deuxième épisode. Je crois les loto baoki koko c'est la paix biso ma sœur totala vini ce qui a coupé ça nani des comptes final et pas na basio nani. Mukanya na nani na Elena ceux qui ba opesa bango de compte final ceux qui apesi bango te ya okini ba okini ko bimisa secret alors tous à la wana isusu na pourquoi ebele et que ça la vraiment bien. Voilà la grande famille, je vous aime bien. Tokutani prochainement événement zaka moko et kiyo bosa makambo kaka na ba agitation bitumba pe ba benga kuna boya bato bakobomana boya ma BBC pe songi wapi événement zaka moko keni pa kozala Davina la milliardaire azala ba invité surprise pe bazali. C'est-à-dire que nos familles Libota Bodjala Badjala. Je vous aime tous là ensemble. Ma surprise est belle. C'est-à-dire que non moi Oyoya Mars est vraiment coincé dans Belleville TV Production. Alors Bozalawana bientôt là tu vas informer bino isusu événement mususu Oyo botika la bouche bé et Keyo. Voilà, la grande famille. Tokutanite.
Tokutani, bisous. Bah, bon début à week-end. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.